Shalom mon peuple de Dieu, shalom na babune nanga nyonso, nzambe nanga apambola bino. Message nanga eza ya kolobela ba oyo bazwi mokano ya kolanda Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Soyons fortes, bozala makasi. Kolanda Yesu Masiya eza na ba avantage ebele na parcours à vie. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Kozwa mokano ya kolanda Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Eza malamu makasi. Eza na ba avantage ebele na kati ya vie na yo. Mais sois forte, sois fort. Eza na bandeko ebele na landaka de fois. Na bongwani. Il faut na salela nzambe, il faut na teya, à commencer la prière en ligne. Je vais vous dire que la vérité, kolanda Jésus-Christ, ce n'est pas aussi facile. Mais ça n'a pas avantage belé. Kopesa bomo ina Yesu. Lorsque mutwazi mokano, ya kolanda Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ya kokata lisumu moko na vie na ye, ya kozwa décision ya se dépouiller kotika mokili. Ténèbres s'agitaka, bien-aimé, ekotaka réunion. Ezaka lokola manka, perte na monde de ténèbres. Alors, bango, babakisa aka ba arme. Pona kwa cheve mutu azwi mokano ya kotika mabe, kolanda Yesu. Ezaka facilité. Yo mutu azwi mokano ya kolanda Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oleki na internet osali témoignage. Bazo mono na ba passage ya Bible. Eza malamu mingi. Mais sois forte, sois fort. Bitumbe yaka. Biso tolobaka vérité. Netinga na matière abonzambe na lobaka vérité. Bitumbe goya. Lua ekoganga ya libota. Ya kote ya bo papa, ya kote ya bo mama ekoganga. Environnement ya baninga na yo bakoganga. Quartier ekoganga. Monde de l'heure, monde de zo, monde ya siama bele ekoganga. Alors, sois seulement fort. Kozala lokola Pierre te. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Alulaki. La Bible me dit akanisa qui est lima me lima te. Jésus a dit c'est moi. Alobi, maître, si c'est toi, ordonne que moi aussi je viens. Abi oui, c'est moi, viens. Tangwa meki kobeta pa. Monde des eaux est gangi. Parce que lorsque mutozu mokano, yako sala pa, eza déjà ko dominer. Oyo Luc ezolo banabiso. Je vous ai donné le pouvoir de dominer et de marcher sur tout esprit qui ne glorifie pas Dieu. La Bible me dit que abeta ki pa ya liboso tambola likolo mai selon l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Mais monde de Jésus est gangaki et permetta qui était. Et na place atala mutu abengiye ya atala ki mai et adindaki aganki kilisusu au secours. Mon frère, ozalaki na mokili, obandaki ko adorer nyonso ya mokili, et le lozu mokano ya kolanda Jésus-Christ. Fixez misu na yo vers Jésus-Christ. Kota la simate, s'il te plaît. Kanga matoi na yo. Koyoka mokili te. Landa Jésus-Christ. Poso kozongi sima. Liwande zozela yo. Ko témoigner kobondeleza malamu. Mais eloko ezalaka pasi mingi. Kokoma kosala effort.
ya kotambola likolo ya baécriture, kotambola na makomi ezala enregistré na kati ya bapense na yo, na kati ya âme, corps, esprit na yo. Wana lisusu ezalaka étape mosusu. Bien-aimé, ntango nga nazwaki mokano ya kolanda Yesu, mutu te apusaki nga. C'était à cause de la curiosité spirituelle auprès de Dieu. Nazalaki na curiosité ya kolinga koyeba vi na nga, ya kolinga oyeba vi na nga ekozala ndenge nini, nazokende wapi, parce que je grandis seul, nakolanga moko, papa te, mama te. Même na monde ya théâtre, ezalaki na bandeko mosusu chaque samedi, bacomédien fo bakatisa braza, bakende Pont Noir, Planète, na bandaki kobanga, parce que nakola tata te, mama te. Conscience na nga ebandaki kointerpele nga ke soki oke kuna likambo ezwi yo nani akotelema. Bien-aimé, nazwaki mokano ya kozwa curiosité pe courage ya kolinga nanu kozala pembeni ya Yesu nayeba continuité ya vi na nga eza ndenge nini na se ya moi oyo, parce que nabandaki kobanga mokili. Etango nazwaki mokano bandeko na nga namoni ya komona soki bapirijaka trahison, na vivre trahison, na vivre méchanceté, na vivre humiliation, mais je me suis toujours attachée à Dieu. Nasattache kaka na bina otika nzambe te, natika nzambe pona kende wapi, natali likolo na se, nakotika Yesu pona landa nani, je t'os obligé. Loi ebotoli ekokaki kobotola ngai. Environnement baninga na nga babandonaki nga, mais j'ai assumé avec de larmes au cœur ya oloba nzambe, même si mes amis m'abandonnent, na oti côté, na oti côté. Nazwaki humiliation ya couleur nyonso, bao nabengaki baninga batongaki basekaki, mais je me suis toujours attachée. Nazangi elamba olata, des fois nazangi biloko kolia na bana, nazomata na matondo na intendance pardon, natiki bébé nake intendance, nake kobondela na kiti bana bayebisinga maman je faim. Je me suis attachée toujours. Et je vais te fortifier, mon frère, ma soeur. N'abandonne pas Dieu. Pona bilobela ya bato ya mokili. Mutu aza na eloko akosala na vie ya mutu aza te. Il n'y a que Dieu. Yenda aza na liloba ya suka na kati ya vie ya moto. A condition soki omipesi mobimba epa na ye. Nazanga ba place akolala na bana. Ya kotonga batonga. Mais je me suis attachée. Désert na yebi yango. Nzamba tambwisi nga. Des fois ezo simba te. Oyoki olembi omituni eske ezaka nzambe. Oki omona encadreur na ke papa Shadrach nazokoka te. Encadreur akitisi mutu. Tu sens que vous partagez douleur. Aibisinga. Maisha mtoto wa Mungu ni masomo. Avance encore. Je vais prier pour toi. Na tieba discipline. Oh, ceux qui na lobby awa mutu yo so loba non, ça ce n'est plus Dieu mutu na mutu misa verset na e. Na tieba discipline. Moko na longoli. Na moni encadreur na nga église ebisinga zongisa ba discipline wana. Nzamba lobi zongisa. Mon frère, attache-toi à Dieu. Nzamba za malamu. Kutika nzambe te. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis.
abondamment.